Mbote bonjour na bino batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo branche moko to tchalo l'océan du Congo chaîne à libération epai oto akaba Kongomani epai oto panzaka to sasaka epai oto belaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya Kolo Congo epai oyo to panzaka mpoke epai oyo to sensibilisaka to mobilisaka to conscientisaka to longolaka peuple congolais na bolema epai oyo to zali bongo ko analyser ensemble epai oyo to tchaka litono na nzete po ete to benga yango malamu epai oyo to salaka mosala ya Jean-Baptiste epai oyo to akabongo basinzili ko betaka mbela koloba ete tango ezali mabe to telema biso banso po ete to lata molato mo etumba epai oyo to telema ferme fidèle kola baku pour la cause de la République démocratique du Congo et pas auto mokundolaka maloba yanko on a besoin de laboraire ou aloba la biso béché fouiller ne laisser ni place que la main repasse. Ezui la monte religieuse ezui partout dans le monde bisikande ko la biso zali bongo na Zambie na Kenya bandeko bako benga tongo medi pourquoi maman océan que Dieu vous bénisse maman océan betambela maman océan tous allez ensemble tikanzambe a battre la binoba ensemble merci na ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne na bino libération boko za la bongo de cité pe na bino bato bozwa kaliba kwa kolanda be mission du début jusqu'à la fin ko like ko partager ko tchaba commentaire pe ba suggestion pe ba joma tikanzambe alola apambola bino lolenge mwana mère de Bruno asalaka na Autriche mbote e comme la bongo ba maman missionnaire na plus 32 tikanzamba pambola bino Anita Babin ifuku yo moto bakoko ya Lumumba nzambe abatela yo ayo yebi na Belgique na plus 32 na mboka Anita Babin que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois la Big Daniel Ngenda ya Polinaire tikanzamba pambola yo nzamba pambola mama na Jolina Suisse a pambola yanga adulo la Suisse mama Samuel Mabolongo toujours a pambola ngai papa Michael a pambola mama Célestine alekana ko pambola Papa Alfred na mama Clarisse na mboka lipasalanga ino ya se ante live na mboka ya mama Vava na mboka ya Jolie Kiedi apambola la chabienne mama ya bitike mama sociale na Aken apambola kila me plus 49 boucle le konde fam pekato apambola petit frère Zola apambola Gila Roche Tamutunga pe apambola Bino Banso Bipai Biso Ezwami Bino grand frère na plus 45 Claude Montana que Dieu vous bénisse Zamba Pambola ya Soleil Zamba Pambola les grands professeurs Achille Mavé na mboka ya yanga mokonzi na Angleterre na molonga na mama Mireille Mavé Zamba Pambola pena bana a Pambola Jolili Batombo grand frère propre na plus 33 a Pambola le number 1 Juka homme na plus 33 a pambola bino banso bozolanda biso l'États-Unis d'Amérique bozali bongo bisika nyonso oyo zomi bino na mikili ya bafilika ya mendele na Maroc pe bipai biso tika nzambe a pambola bino soki tolobi totanga bino tokosila alino moke Monseigneur Liso Yankolo Hollandais noir moto mon prêtre je bien dit alino moke Monseigneur Liso Yankolo Hollandais noir moto mon prêtre yako na mamour d'Angola abungisi bongo papa na ye biologique abungisi papa na ye biologique oya bota ye matanga ezali bongo kokende ndenge ezokende tokotalisa bilo ndenge ezali vraiment bateau boko mona ete mamour d'Angola azali bongo na matanga bino bato bolingaka ye boko benga mamour ba oyo pe bobengaka ndenge kaka tosalaka soki moto akufeli na baebaye mwa fololo mwa kobenga esalaka pe moto bien ayebaki aza na ba oya ye to solo ya Angola mamour ekufeli mamour d'Angola akufeli bazali bongo na mokitene Florencia matondo medo bande ko balanti ezui tokosola na bilo mokona lelo tokosola to sala analyse ya makambo bele mabale tokolobela social la République démocratique du Congo pe tokokota kosimba mwa makambo tali maponami pe lolenge kani bayi politique ba kota musapeza politique la bango donc ko salaka mi balé wala nde tokozo ba sous branche abbé Jean-Paul na Canada que Dieu vous bénisse Congo ezali ya ngai ezali ya yo ezali ya biso mbale mabe ezali na République démocratique du Congo to tomboli bongo lokuta tolingi polete mabe ezali na République démocratique du Congo tolingi tokotisa bato nyonso na opinion na biso ezali bongo malamu te ndekola ngai mais biso nyonso toyinana na bosolo
kasi soki tozomona biso nyonso mbeba ke likambo wana ezali malamu te mpona basentiment privé to personnel nde tokomi kosala mabe na baninga mosusu ezali bongo kitoko te. Ndeko na biso résistant Bruno Mimbenga aza menacé. Bruno Mimbenga aza menacé. Nazali pe directement ko adresser na parti na ye Nouvel Élan. Bozwa likambo oyo na considération. Sinon tango Bruno akokufa ekozala malamu te. Bozwa yango na considération. Na beleli président Paul Mboma, na beleli CG Blanchard Mongomba, na beleli le visionnaire Adolphe Mozitu, na beleli bandeko nyonso oyo bazali na kati ya Nouvel Élan botala likambo ya Bruno Mimbenga. Bruno Mimbenga bakendaki koluka ye na ndako. Lobby malgré santé na ngai na kitaki tikuna po ete bandeko mosusu tozalaka na bango babengaki nga nakendaki kuna kosola pe na libota oyo besika Bruno avandaka bango pe bakomi kobanga bandeko na biso ya SID ya Tchangu bakitelaki Bruno Mimbenga. Nayebi te pourquoi kokana muninga po bosala ye mabe boboma ye. Est-ce que tango bato ya SID bazali kofinga Muzitu, bazali koloba mabe ya Muzitu, bazali koloba ke Muzitu azali na Félix Tshisekedi, Muzitu akoti na union sacrée, Muzitu atindi mutu moko songolo, to bato ya Nouvel Élan bakie kobeta nikoma yengele, bakie kobeta penge, bakie kobeta bato nyonso bazoloba bongo. Soki bokoti na politiko ya mafingo bondima kofingana. Soki bokoti na politiko ya mitu bondima mitu esala la ba débat. Soki bokoti na politiko ya mafingo bondima pe baninga bafinga bino. Mais akokende komenase baninga na ndako ezali malamu te. Na banzi pe bokutelaki pe la mibali lokola bino. Oyo pe ba repoussaki bino. Cela veut dire que soki bokomi bongo boko bomana. Po basi bazali te bino nyonso bokozala kaka mibali. Alors ezali malamu te to interpeller CG Devos, tu interpeller président Martin Fayulu Madidi. Soki bozo koka kofinga na te, cela veut dire bo arrêter de part et d'autre. Bo sala ba réunion bolobi to kabwani mais to finga na te. Mutu na mutu a prouvé de quoi à cause la capable pona ko mema Congo na lycée quoi. République démocratique du Congo eza na besoin ya lycée quoi. Ezo luka Mose aya, ezo luka David aya, eza na besoin ya ba Saulu te. Eza na besoin ya ba Yuda cité s'il vous plaît. Botika eloko oyo Nouvel Élan na SID kisi nini bozalaka nango oyo kokabwana bino ebenda problème. Eloko nini bozana ngo ya caché oyo bokabwani ekoma boye tomona ensemble kenda tomona bato ya MLC bakenda tomona ba matungulu bakenda bobundela ba parti politique la bango boyete et prévenir lelo bozonga na ba parti wala mosusu lobi pe bokoye kozonga na soki politique la bile kutelele bino botika kofinga na ezali arme ya ba faible botika kokele kolukaka bato la bandako ezali arme ya ba faible. Parce que quand on menace mutulanda kuna bango bo kuta pe batu pe bazali pe kuna bo bundi to babomi bino et comme problème. En tout cas, on a interpellé deux parties wana Nouvel Élan na SID. Bon ça la effort bo kabwana na bien. Martin Fayulu m'a dit azali ko travailler na batu ya Kabila. Cela veut dire azana Kabila. Muzitu pe soka kela batu ya Félix et wapi mabe. Ceux qui bolingo leki makasi bozo koka kokabola te bobenga na bozonga la raison. En tout cas c'est là qui message nanga pona ko telanga la makam nanga ndeko la biso Bruno Mimbenga azana danger yango la belle partie na Nouvel Élan na belle président Paul Mboma na belle CG Devos na belle visionnaire Adolphe Mozitu botala likambo ya Bruno Mimbenga. Azaka na mutuka te, azo vanda la masina, atambolaka makolo, azana danger.
Je dis et je vous remercie. Na kota la kati ya likambo o nazaki nango bosenga. Bande ko ngai to simba social ya République démocratique du Congo. Congo énergie ezalité oto bengi lotiliki. Peuple congolais azali ko bika na pasi bande ko nanga. Na ville province ya Kinshasa tozali kaka na 9 camions oyo ya secours oyo ya ebomaka moto wana basapierre pompier eza 9 bandeko langa tosala analyse malamu ndeko langa longola nga na bacommentaire wana osala moi je ne suis pas contre je ne suis pas pour je dénonce les insanités parce que tokoki kondima babiloko ya bongo te politique ya mafingo eza te la ntango bato bakofala est na ntango eya baproblème ebele ya Congo esengeli tobongisa yango mais ntango toza na enjeu la kati ya mafingo ça veut dire nous sommes faibles tozokoka te kodémontrer toza lango mposa tozokoka te qui ne sait pas que Moïse Katumbi aza produit à Kabila qui ne sait pas que Moïse Katumbi aza produit à Kabila arrêtons dit tikanga na avancer la biloko langa boke na ba fanatisme la biloko Congo ezokufa bato mayele nde babomi Congo la lobaka yango kala mais le long de kolanga répéter yango cela veut dire nazaka la droit chemin tango na banda ko yebisa biloko bato mayele nde babomi Congo tozo maloba ya Sankara tozo la ba fou d'hier pour te sauver nation personne m'a crié bato mayele na français la bango mila pp conférence nationale to avancer bande kolanga toza na 9 mitu kawana nyose vana la Gombe s'il vous plaît. Soki incendie salami na masina nzela ezali tende kolanga bono taka biloko la zoyebisa bino eza primo na mboka soki to échoué la biloko wala ça veut dire tout est échoué nzela ya malonge ezate incendie salami na masina camion fait uta la Gombe eya po eboma incendie wana ndeko lange kokoma air nini incendie wana ekosila bato bakufite yango bomoni frère Patrice aloba na secours wana yaka kaka après na la police yaka kaka après ma baisse salami ndeko lange ezaka na 9 mituka basapierre pompier wana banda bakota basala bango basala babiloko bakomi kolela lelo misala ezalaka te na mboka na ville province ya munene lokola Kinshasa eza ne tuluku ya bato ebayike eza ne tuluku ya bato bayike kasi 9 mituka pe nyonso evanda bobeye na ngombe pasi pe mawa na République démocratique du Congo na ville province à Kinshasa gouverneur ya ville province à Kinshasa musala na ezalaka nini musala na ye ezalaka nini bandeko na ngai po atala nano likambo wana ndeko na ngai toleki wana likambo litali lotiliki epesi pasi bandeko na ngai République démocratique du Congo eza na zongo eza na inga eza na ba tribune mususu kutu tosalela te mais lelo courant oyo Congo azosalela lango ezouta la SNE à Brazzaville allez-y comprendre biso tobanda opesa Brazza courant na biso topesaka na ekenda ba Japon Afrique du Sud bipai la bipai mais aujourd'hui nous sommes simplement comme ça ya solo hein bote comme ça ba distraction wana to analyser le quoi bato na mayele ndeko langa lelo courant eza ko alimenter que chose autre Brazza ça c'est pas la honte na mécanisme nini yango courant na biso to komi ko zo la Brazza banda ko zo biso SNE ya alta bino moko Congo ekomi na soni ya boendenge nini Congo elati elamba ya humiliation boendenge nini on suppose que nous sommes pays riches plus de 63 minéraux mais ce que nous basali yango te makambo eza capital pe sérieux ya kolanda na mboka les gens ne suivent pas ça bala kata ba distraction ya kofingana ya kokanana ya kobetana bazo créer ma douceur satanique pour distraire la population congolaise
Donc c'est l'œuvre de Satan, leur maître azo guidé bango. Bokota, place au pôle, les ali bilo bokele kocha molili. Mais tu ebisi bango ezali temps ya pôle. Chaîne de libération comme la bilo pôle. Eko évangéliser, eko benda batu matoi, eko katangenga, peko koti sabatu la terre promise. La libération est certaine. Peu importe chemin to koleka na ngonde kolangai. Bana Israël nzele zalaki na ngonde bakataki mer rouge bakoma bamona kana. Mais Dieu savait. Alobi fo batu mabe bakufa na nzela. Ya oyezoleka na Congo ezayote hein. Tanga livre de vie hein. Tokokota la ba chemin mais ya malamu. Biso ba Israélite ba sapato robeba te, bilamba robeba te. Ya basukola ki on a savonné. Si tu as l'esprit de Dieu, peu importe la persécution, tu vas avancer, tu vas percer. Nzamba kolukela yo nzela, corbeau akolesa yo yaya. T'inquiète. Mwana na nzambe kolela kate, ça c'est le temps de Dieu. Nayebisi bino graissement ekozala parce que toza ko éveiller conscience. Musalo tozo salezo yo kamande kolanga. Ata tolandi yango 10. Cela veut dire 10 personnes bayoki. Bande konanga, gouvernement ezali awa. Likambo etali lotili ki tozwa na Brazzaville. Congo aza na zongo na inga. Mais non, ça c'est la honte de la République démocratique du Congo. Yango moni ben sandi. Koureza malamote, mais détournement eza ebele. Détournement eza ebele. Siko olie batu batala. Basalaka analyse na biloko oyo. Poto saela yango ba marche, poto tombola mungongo ke Congo ekoki kozanga lotiliki te, ville province à Kinshasa ekoki te tozoka lotiliki esene kuna na nini na Brazzaville, biso siko ba tribune ba mbongo wana batu ba pesa ebele la pesa ka bilo émission, moi si moko utaka États-Unis d'Amérique pour na 27e tribune ba bongisa yango bazoka mbongo wala ba bongisa te, na banzi l'époque wala Félix Antoine Tshilombo akendaka na ba sai amaka ba défaut personnel ba kendaka kuna na ebite makambo te lotiliki ba sai ba kelako sala nini na besobela ba défaut na Congo central. Et pour détourner mbongo wana, lelo alimentation, lelo énergie, ezoko kate na Congo, to ali na coupure à tout moment. Bandako ezo zika likambo benda singa la gauche, benda la droite, lekisa boye, parce que tozali alimenté te. Énergie ezali te mais toza na zongo na inga. Toza la ba tribune mususu ba saili yango na monte. Courant ezali te. L'otili qui la République démocratique du Congo est comme Bokilo. Et comme Semeki. Motoazo ya bengi. Nanjela ya singa. Mama boni bino kuna. L'otili qui ezali. Oh awa e komi na note. Alobi la fani na nokuna na matete. Na chargé téléphone bongo la zakoya. Yaya, boza na courant te e komi na note. Anga na tika ino na super lemba. De l'otili qui est comme Bokilo. Moto la bande ko na bilo bagobi sabilo. Moto pa comme nandaka otula coureza. Ya loko tuli bokilo langa komi bolambi d'autres tout la question biloko te commandé courant ezali pour courant de base. Mais gouvernement congolaise ezolobate toke ina likambo etali mai nde bomoi na République démocratique du Congo mai nde liwa mayo ebimaka la batio na biso ya le malamonte entretien ya mai esala makate uta incendie to uta ekolakisa bino. Banzungu minene elambela mai yali ya malonga te. Soki boteli mai ko bimana tiyo lolenge komi ko bimeli boso ya kiloko jaune e koma mpembe na fulufulu lokwa bauti konika bilamba pe muse wala ndenge vandi il faut zelisa po mona lumière ya mai. Moto mosusu na posa ya mai eseleki ke bobela toki be bongo ameli libumu kao ndenge bomoni épidémie ya libumu e komi siko euti na mai ya tiyo oto komele. Nzoto la biso ekotonda bokono yango bokomona ba mort subite mai to komele yali malonga te otoki mai na pompi boye fulu likolo pembe loko eloko mususu mai ezaka sur l'hôtel te ozeli boeti ekiti omoni pe ba salité na se omoni lolenge nango tango atoko miso pe na nzoto okoyoka lokwa kanja misolo miyalite ya ko traiter mai wana.
Mais bakambia ye kolo Congo ba kopesa ba facture tongo midi poko to futa courant to futa mai mais mai ya malonga te ba koleka la balobi mai ba kokata mais mai ba ko entretenir angote. Biloko wana ezali responsabilité ya gouvernement pona ko aider population lobi ba mema bango na maponami. Pona ko aider population ba ali ko utiliser la bagarre na bango. Pona ko combattre la population kasi wala ba ko battre la terre population a kokufa. Likambo litalizando kitunga ya mama kuna ndeli wa bandeko na ngai. Nzamba kopesa makasi tokokota la bawenze botala. Tokolia lolenge kane. Kabuya zolanga na mwa ba plan moko wana ya biloko po dalobaki soki to simbi foto la kisarabino sengelanga tokopesa mbongo ba servir biso dans le plat. Bomo na lolenge peuple congolais akolia. Là alors cela pondo amadeso. Bomo na lolenge congolais akobika la ko zo restaurant moko yali pembeni. Na kosenga pe mama na restaurant na la kisabino elambeli na la kisabino lolenge pe soki population ko linga to zwa bango parce que boyebi ke bilili mutalingaka soka boya boy. Botala elelo na biso ndenge nini to kolia po bomona ke tozali na liwa. Kasi gouvernement kotala te. Ba yi politique au côté na ba côté les maté. Po ya sala muki na tongo, ba tcheli ti na vrai sens nango, ya déjeuner o yebino bolobaka, ba kocha ye miliki telemi likolo, ba kocha la ye sukali, ba kocha la ye au vol matine o ba to ba melakala, ton Nesquik, ton Nescafé, ba kocha la ye Babiloko bitelemi maki miyali manteka bere miyali ba fromage ye ameli na simalango apemi mwa moke ale dessert asiminzela akei mosala tope avandi abanda koyamba bato tope akende kopesa mbela la babololela ye po ete bafingela ye to babundela ye bato bale ata kpanga te pe na simana yango soki bazui maladi bazongisi bango na libota la bango. Soki bakangi bango bakoti baboloko batikeli charge na mabota la bango la baninga la bango balanda bango la baboloko basala makasi po bango babima nde bakambia ye korokongo bato balingi peuple tende kolangai peuple esengeli azala malamu toko talisa bino bondoki oye koleka lekolo wa biso kasi mboko bolobi ezali na nkita mboko bolobi bali bato la bozui moto akobika lolengo oyo ndeko na ngai na 6h bato basi batondela maleo ndeko na ngai ne lambeli ya la malamu ne lambeli ya la mabeo nyoso ya libebile toko mutatoko amela mai to pamela mwa kokana ye asimbandila kende akangi mokolo ba para mususu ba kozela midie beta bana na bango ba uti kelasi baye batondi baye kolia wala po bali na mbongo akolamba te ndeko ekopesa pasi plat oyo mwana mboka uti kozwela biso ya li plat ya 3000 francs congolais bomoni uti la moto na sengi plat kabuya bende ngola makasi nyonso plat oyo ezali 3000 francs congolais oyo plat peuple akolia kukao bomoni ba uti kochela ngango ya moto maleo ezali pembele bisiko to sala ka mosala boko mwana milingala ya moto akoya balimi balimi sato basangisi milimili basombi boye balei ya 1500 c'est que bakokata mwa ndambo ba diviser kabuya ce peuple ko mona yango e ko mona na malamu to la tombo la lisusu ozu yango peuple amoni yango matondo ndenge bomoni boye bilei na biso yango ezala ngai oyo so la sisi mosala lokwa makoki akolambe yalite na kozwa o na lei koko langa soka uti kelasi azu yango pe ndambo na tikeli ye alei nde bilei na biso yango la tolali tomeli mwa mai oyo kopia biso maladi malgré to yebi metole yango na sima na yango na ko yesu ko beta mbela po yo finga nga boni modèle biso to ko bika 3000 francs 3000 francs CFA bato balambi balei 3000 euros c'est beaucoup 3000 dollars c'est beaucoup 3000 rands c'est beaucoup d'argent mais 3000 francs congolais bon ezangi tina
et kosomba sani wana na biloko bauti komona kabuya yewana azwanga ke kolia pona nini njala bomoni ndenge ba dominer population congolaise bomoni ndenge ni ba loki peuple ndoki ya liboso yango yo kozangisa moto eloko akolia losako mpaka nzala luti bilobaloba moto ya nzala abikaka te moto ya nzala eloko tu na mongato abula 100 francs loko elongo ekoma 200 francs akomona ngobe monene akoki kosasa na loto seboye lokolo moni bayi politique ya Congo na likolo akoluka mbongo bakomi komona mabende bolamu bakomi kosangisa na makambo tolobaki na batoto bosani tokomi komisenza monoko kasi nzambe alobi que votre oui soit oui que votre non soit non ce qu'on ajoute vient du malin ce sont les démons dit o azaka na maloba mibale na ntongo alobaki na pokwa sensi démona na komo kundo la bino video lokola tokomi na likambo etali demona ndeko tcelanga Vital Kamerhe tangba ko sasa IDPS. On va nous montrer cet accord, mais moi je vais vous montrer un exemple d'un accord signé de la main du président de votre parti politique Etienne Tshisekedi avec le Rwanda déjà en novembre 98. Novembre 98. Nous avons beaucoup de cartouches, mon frère. Je vais vous sortir des cartouches de 1966. Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Bino moko bolandi la bokebi. Ndeko na ngai na mokundo lisusu Vital Kamerhe azali le ministre économie. Nini alobaka pona mwanga ntutu. Eza ya lelo te ndeko. Boko ko ngona mama kele pele kaka la sa mvula. Kabuya cha video to ko ke malemba. L'accord du 23 mars, il faut commencer par là, n'engage pas l'ensemble du peuple congolais. C'est un accord privé entre les gouvernements et les CNDP, s'il vous plaît. D'abord, vous de la presse, vous n'avez jamais écrit ça ou dénoncé cela. Est-ce que le 23 mars 2009, le M23 existait? C'est le CNDP qui avait signé l'accord, oui ou non? Donc s'il y avait évaluation à faire, ça devait être entre le CNDP signataire d'un côté et le gouvernement de l'autre côté. Par quelle magie nous sommes arrivés à l'évaluation de l'accord? Le gouvernement avec sa délégation, dans laquelle on trouve le président du CNDP, s'il vous plaît, le sénateur Mwanga Tchouchou, lui dit qu'il n'y a pas de problème. Lui, le signataire de l'accord du 23 mars. Il est membre de la majorité. Le CNDP est toujours membre de la majorité jusqu'à ce jour, et les députés du CNDP ont été validés pendant la guerre. Pendant que... Bino moko bolandi ko na bokebi bocha lito epoza la mama kelele. Ndeko na ngai na simbi siko ba politique. Pasi pe mawa na uta ko yebisa na bino soki bobo ya kashene oyo. Po ye na bosolo mana ngala kunya dola ngai. Équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Ah, équipe pour la télé. Nzamba kozala na biso. To sunga na bandeko na ngai. Bo sunga biso. To zanga katelo côté la poche. Porto kendaka kosala ka makambo. Makambo so senga biso ka mbongo ndeko na ngai. Sambongo to ko atteindre objectif té. Là na yebisi bilo vérité. Sambongo to kozala ka ba magorodo. Merci mon mère de Bruno. Ah, mon mère. Naïbarate. Dieu seul sait. Ma maman missionnaire, la Chabienne, Big Daniel Ngenda, Nzamba yebi. Loboko na Nzambe ekozali ko na bino. Nzamba lobaki na Abraham alobi oya ko pambola yonga la ko pambola ye. Oya ko modire yonga la modire yo. Ayebisaka Abraham te banani. Cela veut dire mutu tout. Oya pambola ka chaîne oyo. Oya lala kana souci ya chaîne oyo ngana yebisi yo komona liseko ya République démocratique du Congo. Nzambe ya lola akobundela yo bitumba peu importe dimension bilaka na ye kokokisama à moins que ça la musala pour la détruire chaîne. Lokola ndeko alobila ngai mama océan ozaki na droit chemin tango bande ko kumisa Martin Fayulu Madidi lelo tende ko buki lokuta. O buki lokuta. Chaîne oyo za chaîne à libération. Soki bolandaka chaîne oyo efungwamaka océan du Congo. Enokingi la bokula kalo sako. Oyo lekika oyo etikali. O bakena ngo ezebele tende kolanga. Détrompe-toi ndenge bolobaka lokota li français.
bana nzambe bakolanda biso bosolo ezaka bokabani te biso tolobela Martin Fayulu Madidi netinda ya nzambe bomata bokitala kolobaka yango mpe nzambe akolongisa maloba na ye metango bosolo ekotikala bobele bosolo yo komona lokola moto wana deraye po yo ndo bunge nzela ndeko la ngai toloba bosolo po bosolo ekosikola Congo ekozala esu na massange te ndeko la ngai esengeli ata na bitelo to te ya bosolo to te ya parti ya bako nani fondateur nango mwana mboka nzezalandu me bamisusu baloba nde ya bako ezali ya mwana mboka Kasavubu lokuta il faut totangisa na bosolo que votre oui soit oui ndenge na yebisi bino que votre non soit non, ce qu'on ajoute vient de maleba maman missionnaire na plestronde toloba bosolo ba na Congo bosolo nde kobikisa Congo bosolo nde kosikola bolandi ba video ya Vital Kamerhe bolandi mwanga ntutu elongi Vital Kamerhe na yango te ya lelo ba video wala ezali ya kala kala ndenge la uti ko yebisa bino bolandi mwanga ntutu auti wapi mais dossier na lelo bongo wana tolobika lokuta d'où vient Moïse Katumbi auti wapi nani asali ye ebongo lelo Moïse Katumbi akokabwana Kabila atakoba trace kotikala te ya bolamu ndeko la ngai te libala mosusu soki ekufi soki ebotaki bana mwana ntango abali tata wana babengi ya akutani na libota wana bakopesa na mbote eza lokola ba Moïse Katumbi bakoki kokabwana Kabila boye me bazali na balien oyo kokutanisa bango atandele siko tango yo ke pene na bango esengeli ozala na mayele bafourchete eza ya milai ndeko na nga okokiba parce que okopesaka Kabila mbote tôt ou tard siko maloba na yo moko nde ekokanga yo me nazali wana te nasimbaki social tosimbi lelo makambo matali maponami po ete minute etikali moke abe na ngai Jean Paul alobi mama oseya na landa kola bokebi po yo ata bapesi yo 10 minutes osemboyelaka biso toyoka bandeko na ngai lelo ndenge tozambo tozokenda likambo etali maponami Denis Kadima na mois ya novembre 2022 le 22 si je me trompe pas abimisaki calendrier koloba ete maponami makoka kosalama te aevokaki covid-19 aevokaki insécurité à l'est aevokaki misolo mizali te po ete transport ekomisa bamateriel bisika mosusu aevokaki makambo na ye moko misolo asenge ebimi te wana ezalaki na sanza ya novembre le 22 novembre 2022 lelo ndenge tokomi lelo maponami makosalama ndeni po ete wana président ya seni moto atali maponami akomaki biloko wana est-ce que élection ezali est-ce que ekozala est-ce que ekozala négociation to ekozala négociation te babloc ezali kosala mais ezali mabe te soki ezali pour la République démocratique du Congo koluka lisekwa nango mais lelo ndeko na ngai bokomona esquelette lisekwa ute babloc esalami lelo bato babengaki Kabila président te bakomi kobenge président Kabila kaka nga so nalobi Félix président bolobi na lembonga Félix ebongo bato balobaki bakomi kobenga Félix président te bolandi ba discours na bango bato lobi minoko na bango efingaki Moïse Katumbi lelo babenge président Moïse Katumbi a donné un programme tokotambola tokokele Lubumbashi tokokele ki finance maintenant c'est Moïse Katumbi ebongo lobi so bata Moïse Katumbi balekimpi baye kofinga lisusu biso tokoleka te topesa information telle qu'ezali toloba bosolo tel qu'ezali po tosiko la République démocratique du Congo lelo ya moto pesa bino video ya ba député kuluna ya moto pesa bino video ya mayo mako salama ndeko la ngai Congo c'est notre patrimoine nous jeunes pionniers du Zaïre nous sommes prêts la tête est haute prêts pour la révolution ça c'est notre devise qu'il pleuve ou qu'il neige l'article 64 kozwesika bon mata bokita bon déstabiliser biso bon luka obo kosala biso Congo ekozwa lesekwa nzambe ya lola kosakate nzamba zada bomoi maloba na yepe bongwane te nzambe wana atelemi na Congo pe akosikola Congo lokolo seya zada bomoi pe na pema akopesa ka sango malamu pa ko mobiliser pa ko conscientiser na chaîne à libération poto tombama makambo na lobiso keza ya lokuta ndeko betanga fimbo so fimbo kozogelote mais bas sentiment personnel des outils d'ayo oloboseya za kolabo po seya telemika na linya nzambe ala kisaoka bosolo ayebisa pole eya kakaka pole koya pole ezali
ozaliselanga motema ya sika nzambe nanga longola ya kala nzambe alobi na biso na nzembo oyo pourquoi nzambe apesi nzembo oseka ayebi ntina na émission ya lelo ayebi ke bato bayike baza kotambola na lolengo oyo yango alobi bongo tala papa nanga abotinga na mabe yawe asepelinga na ndimeli yeswe tala Eliya bakopengwisanga yawe asepelinga na ndimeli yeswe tala makambo ya Kongo yo ekopengwisanga mama nanga abotinga na mabe yawe asepelinga na ndimeli yeswe tala makambo ya Kongo ekopengwisanga yawe asepelinga na ndimeli yeswe tala Marte Fayulu na muzitu bakopengwisanga ndeko na ngai makambo wana etala yote yotala Kongo nzamba alobi bozala na motema ya sika bolongola ya kala ezali makasi tolongola makamba Martin Fayulu madidi tolongola makamba muzitu yango nde ekolalesa biso pongi ya babebe pamba te est la République démocratique du Congo ekende bolandi Vital Kamerhe bolandi na de vidéo pe vidéo sukola zo sukisela bino tananga ekoki nazo mwa minute moke mekase ngonga ezali ngonga bande ko langai problème ya République démocratique du Congo ezali occupation problème ya République démocratique du Congo ezali mabele o eza kokende pour une élection na l'accès bino noir sur blanc mukanda oyo Denis Kadima akomaki na ebite kabuya nini bakoyo kosala bakobendela bino mukanda wana bokotanga yango apesaki yango le 22 novembre 2022 cela veut dire poto comme lelo na 2023 na ebite quel bateau magique o élection ekosalama soki salami cela veut dire ezaka to accompagner Félix parce que dans mon opposition oyo ko bundisa été pour bango moko ba opposant bazana on a crise ya makambo ba osa les osimbate ya makambo ba olinga ba yoka les osimbate po bato baleki na mbongo bazali siko bato na mbongo balingi ba s'imposer siko tangu yo za na mbongo tetande basakala ba congolais faut kota na ligne na bango lokola pe ba yi politique ya Congo bali bato na lokoso baluka ka misolo tala ndenge ba kosala yango na tolobi bato na mayele nde babomi Congo kabu ya kozongo mukie po eza na minute ebele ya ndeko na biso alobi makambo nga na lobaki ya ba intellectuel nde babomi Congo tolanda bato ya mayele ya Congo te babomi Congo bolanda biso bato na maboma poto sexuel ko na biso na Soudan bandeko langa moyeto cha image ezate bazali koboma ba africain ba Soudanais ba africain mais bazoboma na mboka la bango alors mutu nyonso Florence Matondo Mido Mokitanya Mamour batu nyonso oyo bazala bandeko la bango na Soudan bobenga bango boye basoyi bazala bomoi po bazako beta bazako boma bandeko la biso oyo bazala bandeko la Soudan bobenga bango message epesa melebino po bazali ko boma bobenga bango boye basoki baza malamu soki pe ba moye kozala bobimisa bango na okuna po ko boma na kati ya Soudan video oyo botala bino moko député bongo to sisa la biso la kaou comme ça nous allons gagner en photo question répondre il faut les arder la tête ça là papa na mutu na bino ku les autres la tête oui les autres